Monsieur Alingete, Okay. mbote na yo. Mbote. Batu mingi baza komi tuna musala oyo zayi ko sala lilo, balingi bayeba est-ce que IGF eza lisolo ya kala ou bien bandika ka sikoyo parce que to bandiko ka mingi IGF depuis président Tshisekedi akomi mokonzi. IGF eza lisolo ya kala ebotama depuis 1987. Ngai oyo depuis 88 naza na IGF ebotami lelote ebotami kala. Mais IGF ezalaki koyokana te parce que pendant natango wana nyonso yango ezalaki volonté ya kotika IGF esala musala ezalaki kozala te. Mbala oyo tozwi libaku na tata mokonzi ya mboka abengaki biso atie biso na esika wana lobi pona ngai bosala musala na bino na ndenge esengo bani bo respecter bobele mibeko ya mboka. Muto ayibi mbongo bosala bino ayibi mbongo pe botinda ngo na justice pe bo landa jusque na justice pour que ba sanction ezala appliquer. Tozo senti volonté wana nous avons les mains tozo sala musala wana ndenge bozo kasikoyo avec vraiment tous les sérieux possibles et toute l'intégrité. Banda bandi ko sala musala o mbongo boni ici zongi na kesa leta. Banda to bandi ko sala musala tout d'abord to participer mingi pona ba misolo na kesa leta e mata o ba bengi ba recette. Tozali ko travailler na DGI, tozali ko travailler na DGDA, OFIDA, na DGRAT, esika misolo kotaka, tozo sangana na bango po to sala musala. O sangana wana esali ke misolo ya leta e mati makasi. To komi ko sala lelo, ça fait depuis 6 mois. To komi ko sala presque mbalami bale ya ba recette oyo to banai ko sala mbule lekaki. Kola à part wana musala tozo sala ya ko contrôler ko yeba bato bazo za misolo mboka bazo sana nini et permettre biso pe to récupérer bato o bazo ki misolo à l'état oyo bazaki ko saela yango mabe to sito zui mbongo to récupérer ki mbongo na ministère ya sport bino boyoka ki yango mbongo ebimaki na ndenge ya mabe na ndenge ya ba tentative ya détournement to récupérer ki mbongo wana plus d'1 million dollars qui na caisse à l'état. Mikolele kiawa, tout ko récupérer 1,2 million na ministère de l'agriculture. Place mon boulou makasi ezali na utilisation misolo to récupérer en pe to zongi si na caisse à l'état. Tozali pe ko travailler na ministère ya formation professionnelle, place pe moi ma mobulu na ma utilisation mbongo ezali mingi. Boyoka ki pe tozalaki na moi mikakatono na ministère ya enseignement, to récupérer ki 16 millions o elingaki ko bima e bimaki te to zongsaki yango la caisse à l'état. Besike ezali belé o tozali ko empêcher makamwane salama po ete misolo à l'état et sala misala o esengeli esala. Mais kasi batu mingi bazali komona ke makambo o bozali ko sala ko luka bat oyo bayibaki mosolo ya leta ba misusu bamoni lokola bozali instrument oyo pouvoir ezali ko utiliser pour na ko attaquer ba opposant lokola kaya Augustin Matata Poni. Te wane ezalaki langage ezalaki maloba ya kala lelo batu bakoki koloba ngo lisusu te likambo ya ndeko na biso Matata Ponyo ezali likambo ya politique te. Ye mokonde akomelaki ngai asengaki ke service na ngai IGF a vérifier makamba bukanga lonzo po eyeba ezali nini tango nde to sali yango to monike ye azalaki na makambo ya bien te ebele na kati nde to yebisaki yango ke ezala makambo ezali mabe ndenge makambo wana esalami pona information ya ba congolais 300 millions de dollars et bima pour la likamba bukanga lonzo. Soki boke leona bukanga lonzo, eza ba miselekete ba puku na ba serpande bazo tambola. O eza ko bota masango zeloko moko ya muke misolebele kinda. Donc to yebisa kieke en tout cas ndenge makamwane salamaki bato ebele baza na responsabilité na kati y compris ye moko. Alors makambo ya koloba ke tozo landela ba politicien ou tozo landela camp politique moko ezali ya lokuta parce que na ebisi kotangela yo lelo camp politique ya kala ezali lisusu te mais kasi je faisons ça musala wa ba mongo to récupérer ministre sport azana kanini ministre agriculture azana kanini ministre EPST azana kanini baza bato ya union sacrée tozo boto la bango misolo tozo ngisa. Mais to langage pe lisusu que ministre ya kala Eteni Longondo o yazaki ministre de la santé, aza parti mokona président de la République, yé ba kanga ki mais mikolomike batiki. Yango bato azomona on déjà deux poids deux mesures.
ata bakangaki batiki elakisi te ke likambo na ye esili bakoki kokanga yo osengi liberté provisoire bapesi yo yango mais dossier na yo ezali kolanda nzela na yango kino kokoma na suka mpo na biso tosalaki contrôle ya makambo etali covid tolobaki ke mbongo wana agéraki yango mabe topesi rapport na justice atali yango pa alobi oui eza ya solo atie ye maboko atindi ye na prison asali une semaine ou 2 semaines asengi liberté provisoire parce que alobi ke fuite na ye ezali ya kobanga te akokima te balandela dossier malembe tito koma na suka justice nde mutu akoapprécier alobi oui mais c'était longono akokima te to accorder liberté eza sorti na ba condition soki bapesi yo liberté provisoire ekoki koloba okobima ville ya Kinshasa te bakoki koloba na yo chaque semaine ya kaka ko pointer na parquet nyonso wana justice aza na ba disposition wana dossier na ye ezali nanu ba classer yango te ezali justice azolanda ngo justice ekendaka malembe ti ba fixer dossier to koma na procès donc ezali kaka liberté provisoire bato ebele baza na liberté provisoire bazotambola mais baza na problème na justice. Est-ce que bino pe makambo ba rapport ebele bimaki pe par rapport ya présidence c'est beaucoup qui pe ko landela présidence na ndenge bazali ko salela mosolo ya l'état ou bien banquette na bino ekosuka kaka na ba ministère na ba institution mosusu to landelaka batu nyonso bazali ko toucher na misolo ya l'état na présidence ya république mutu oyo azwaka misolo ya l'état ezali comptable affecté na présidence de la république yene mutu azwaka misolo ya l'état azali au même titre na ba comptable nyonso bazali na ba service mosusu donc to contrôlaka ye sikoyo batu bayebi ke toza na contrôle na présidence de la république bango moko na volonté na bango ya ko implémenter ya ko tia bonne gouvernance basengaki na inspection générale des finances tout ça la bango contrôle ya koyeba batu o boni bazo travailler na présidence bazali boni bazo futa malolenge nini basengaki na biso to ça la bango musala ya koyeba ba contrat nini présidence azali nango na batu contrat ya ba service ya kokombola ya kosala boye to yebe se ba contrat yango eza régulier ou bien eza irrégulier to sali musala wana to komi na suka to komi presque à la fin dans une semaine to rotine de la bango ba conclusion to moni moi boulou yeke en ce qui concerne pardon boulou yeke pa ya batu oyo bazo ko sala surtout na secrétariat général ya présidence eza na batu ebele bazali ko sala bazo futama mais ba eloko ese ba acte o ese grave nommé bango ezo sala mobulu to sali bango ba conclusion to pesi bango ba conclusion ba meka ko corriger situation wana et pas ya ba contrat to mona ki ke ba problème ezali to zo pesa bango conclusion bango moko soit ba renégocier ba contrat soit ba résilier ba contrat mususu po bango nde basenga biso to sala bango musala wana. Monsieur Jules Nguete, merci mingi. Le colon de Maïko répondre à ma question na biso mokolo malelo. To souhaiter bonne chance pour na mosala ozaye ko sala et ya kozongisa mosolo na libenga l'État. Merci beaucoup.